Chers Congolais, Dokoto, Dokoto. Bokota, Bokota, Bokota. Toyeli Susu. Analysons. Analysons. Paris Sezugataga. Analysons. Les lots photos solo là. Lundi, la semaine commence. Tous les bureaux sont ouverts. Bah, boulot peut reprendre. On a été causé quoi. Bokoto, Bokoto, Bokoto. Comme on dit les notre vieux. Kota, Kota, Kota. Tout solo là. Voilà. Bokota, Bokota, Bokota. Mes chers amis, le Lonae, tout solo là, tout ça l'analyse, mais surtout ensemble, calmement, et tout en la réflexion, moko, oyo, balobaka, il y a être humain, il y a beau moto. Réflexion, il y a beau moto. Mutu moko te aza awa na mboka oyo, la poto, précisément Paris, précisément France, aza na besoin te que musique ebetaka lisusu te. Ça c'est faux. Mutu moko pete aza na besoin que ba musicien babetaka lisusu te. Non, ça c'est faux. Mais le message est un peu mal dans le sens que bandeko ba musicien bayebi situation nini eza na mboka. Bayebi problème nini eza na mboka. Bayebi pourquoi ba combattant bazoboya concert. Bayebi. Mais les gens balingi ko comprendre en ôté. Surtout le peuple congolais. Elingo banini. Elingo bake. On tinga lundi na youtube boulot. Parce que la France c'est un pays d'accueil qui m'a accueilli. Qui m'a rendu d'être responsable. C'est-à-dire d'être responsable dans quel sens? Na bénéficié na étude na France, na bénéficié na Moussala, na commis autonome, qui m'a rendu autonome, qui m'a rendu responsable. La France. Ça c'est des 1. Pourquoi je l'ai quitté Imboka? Parce que mon père il est déjà venu, machin, tout ça. Je vais pas rentrer dans vraiment dans 4 solo, mais pour voir que France est un pays où il y a accueilli Bisso et Pessi Bisso autonomie, de comme responsable et mon amutu azota musavinae normalement nenge singeli. Ce qu'on a qui vit dans mboka oyo etali yo papa. Ce qu'on a qui vit dans mboka oyo etali yo maman parce que France et Pessi batunyo surtout ba moyen ce que au rataki chic au kota chic. Ce que vous avez qui ne rattraper le belé. Tu vois? Mais la situation est les 28. Tokota mon pour Ozagaga. Pour beaucoup de déjà. Ndeko koti partager mission parce que mission les lots ils allaient toujours solo là. Vérité. Ndenge na Sarabino Kimaki Kaka. Année 2020. C'est année à la vérité. Parce que nazu ba matière rebelle ya Bercy naza nango. Ba matière pena ya Bercy na sécurité na makamunyo surtout naza nango.
bandeko na biso ya bakombata na barésistant bazalaki d'accord ke concert ezonga bakutana face à face na bamusicien basolola mpo babongisa ke bango mpe basokipe na misala na bango ya musique. Mais Fally c'est un artiste, musicien, mais procédure na ye asali mpo abeta concert wana eke mabe faut toloba vérité ezalaki na main noire moko ezalaki derrière ces concerts là. Main noire moko ezalaki derrière ça. Dans quel sens? Okoki jamais kobeta concert tant que yebi que situation awa en Europe, surtout en France, Paris, que bandeko bako résister. Tant que bandeko babibo ya bosolo la. Okobenga ka groupe moko boye te, groupe wana ba décider et bato mususu ba été. Non. Et en plus, bato mususu basali vidéo na ba minduki na ba nini genre que mutu akose présenter jour wana tokobete masasi, mutu akose présenter jour wana tokobete makofi et révolter bato. Ah bon, ok, bino bosala bo, bino bosala bo, ok. Bon, tokoya jour wana. Tokoya jour wana comme ça. Bobeta masasi comme ça. Bobeta makofi. Chers frères, chers amis, mutu akobosa na situation ya Congo, nazoloba kaka te ke Beni, ka STT. Souffrance comme une mboka, c'est un truc de malade. Vous imaginez dentifrice, oh, ils ont grosso modo même 90 centimes. Mais mutu a comme si dentifrice na Congo, quoi, cop. Azole kana balabala, dentifrice angoyo, dentifrice angoyo. Obimi na brosse, ba tchelo ka mo mokso wana ndenge to biso to mo mokso kaka na brosse, au fouti 100 francs. Mboka nini wana? Tala niveau. Tala niveau mboka ekomi que dentifrice ekomi ya kotekama. Quel pays? Dans un pays moko mutazo sala commerce ya dentifrice, c'est-à-dire il marche dans la rue, dentifrice ango bimi na brosse na yo, ba tchelo mo mokso ndambu, au fouti bango 100 francs, joana tchelo pe mo mokso ya dentifrice au brosser mine tout ça. Mais attends, mon frère. C'est pas gentil. Mboka yana souffrance moko de ouf. Pas possible. Tomate au katango 2 morceaux, 4 morceaux, il y a tomate en bouma. Batek en 200 francs. Ba maman batek en zandu. Kimbuta botola bango ba mesa, Gentini ngombi la koti, atekeli bango ka le même mesa pesi kimbuta botola bango. Batek en mesa ana 300 $. Ba mesa musu c'est espace à monnaie ni à 500 $. Moi je vous parle parce que ma mère lui-même a teka en zandu. A sombi 2 fois mesa. Donc mboka nini wana rozala na situation bongo. Les musiciens c'est de nos frères. Mais procéder, il fallait qu'il y ait un mabe. Parce que toutes ces personnes-là, moi je connais ici en France, à Paris, résistants ou combattants, qui pour que conseil bêta, mais bakutanana bandeko na bango, solo là, tous ensemble, pour que conseil bêtama, na kimia, na peignon surtout. Mais les frères a mis en go. Ouais, sister, ça va? Là, aujourd'hui, je parle pour mon pays, sister. Good morning pour toi. Charles Tabou, mon pote. Toi, tu connais. Batutu, Bazalaki, n'a pas ça conseillé bête, mais la façon que notre frère a mis en haut, na brutalité.
Amemi on a brutalité nyonso. C'est-à-dire c'est un groupe de gens moko bakangami, c'est aussi des combattants. Mais divisés avec la réalité, avec les frères. Bakabwani pour faciliter l'autre frère à bêta concert na ye. Mais yebaki te ke réaction kozala ndenge elekaki. Bayebaki yango te. Na mitu na bango batiaki ke bon lokola bakabwani bakaboli bango mouvement ezala so ampleur te. Babosani ke bavideo bamisusu bametre wana nzala mbila basalaki bametre makayabu basalaki comme quoi que bango nde baza na monopole ya kimakasi na poto. Bango nde baza na monopole ya kobeta batu na poto. Chouane, je t'ai vu mon gars. Donc histoire aujourd'hui on parle pour le Congo, mais je vais pas dédicacer tout le monde parce que j'ai oublié le contexte que je suis là pour parler. Donc big up à toi mon gars. Donc babosani que le combat c'est une virus. Mambo ya Congo ezali virus ekoti batu nyonso tu na mutu, ekoti batu nyonso tu. Makambo ya combat, makambo ya Congo c'est une virus oyo ekoti mutu nyonso tu na mutu. Ezaka na minorité moko ya batu ya muke oyo balingi ndule. Sincèrement, minorité ngo pe batu oyo balingi ndule ngo c'est des gens les lobby. Et en plus c'est des gens bana ba 2000. C'est normal, c'est une autre génération oyo baza conscienté par rapport à makambo ezo le kanambo kanabango. C'est tout à fait normal, on peut comprendre ça. Mais la situation par rapport à tout ça, Congolais à Kabwani, Matukadala, Limangala, Matukadala, mauvais na mono kalafa wambota trop. Congolais à Kabwani pour batu baza pour batu baza contre. Mais makambo ya Congo, situation de Congo est comme difficile, un truc de malade. Et eza virus moko koti batu tout. Preuve année jour wana le 28, il y avait plus de maman, maman bazekaki belé. Na batu mususu na mona bango te, ça fait 10 ans na mona bango jour wana. Donc ngo baki situation ya mboka ezali catastrophe. Pays à okufa. Pays à malade. Bande koto sangana na bolingo nzambe. Bande koto yokana. Ba musiciens c'est des frères. Bakoki pe kozaka bongo te babetaka te, mais sikoyo fali démarche osali obeti mabe tala sikoyo. Yo obeti na yo batu so ba conseil zongi mais non ebeta ta. Abeti na ye mais akanyango lisusu. Abeti OK, mais ye moko susu akanyango kadena munene akanyango ekobetaka lisusu te la France. Pana bobosana. Pour vous dire que bandeko faut tolingana, faut l'amour règne entre nous. Dans quel sens? Kaka STT mteza okufa. Congo mobimba eza kobeba. Soto banyango na este na Goma kiti nango tina Kisasa, tina fin fo ya suka ya village eza kokufa. You Joy, good morning. Fais ça vient dans Fedos. Les grands potes Fedo. Na kati Angleterre, bambota trop.
Congo mobimba eza ya kobeba, Congo mobimba eza ya kokufa. Thomson ya ndambu ya dimi boye bateka yango so 300 francs. Dollar est marti un truc de malade. Atotini mbongo yango atakini mais bato bazolela kaka. Mais c'est quoi? C'est quoi? Ils en ont sens te. Le lion de la presse. Fali oye conférence de presse na yo na ba journaliste o ngana ko considérer o ngana ko lobake c'est des fanatiques. Pour ceux qui viennent en ngai dino image azaki wana. Ceux qui disaient Rumba azaki wana bemba tout non ba question pena donc ya solo. Tous ces gens là bazaki wana c'est des mangobo. C'est des fanatiques. Oh bayaki ko sa une émission bazaki pour yo. Bango balingi ndule. Conseil kobetama na ndenge ya na climat wana te oyo ezalaki le 28. Oza na kati na bandeko mosusu mpe baza na kati mais libanda ya conseil catastrophe de ouf. Mais bobeti conseil bozoloba mpe ke tobeti mais na climat nini tozala nanu na réflexion nanu ya kibomoto nanu ezalaka te ezalaka te so otali bato to bon l'émission bosalaki na réunion bosalaki conférence de presse ya bafanatique na leader na bango bajournaliste fanatique en face na leader na bango bozotuna ye oasire neni mpo na sécurité obaya sécurité eza makasi sécurité eza boye toi na Paris toi na France esayi bino dernière fois na France maître azalaka te na mboka oyo tovandi maître azalaka te bato mosusu mpe basala basport bavanda na bapale bato mosusu mpe basala bamama na bakata bazonga nsima bavanda na bapale na mboka oyo maître azalaka te lwa nde moto ezalaka toi na liberté égalité fraternité. C'est-à-dire, loi à manifester, c'est un devoir. C'est un devoir d'un peuple. So boye bien ngote bato va dans mboko ko manifester ezali droit. Si tu es mécontent na makambu, oza na droit na yo ya ko manifester. Mais oyoka bato mususu bazoloba ba journaliste mususu bazoloba ba combattant bakangi wana bakozongisa bango Afrique. Mais vous rêvez ou quoi? Mais vous rêvez, il faut éliminer Bangoli, là, on a fait. Déjà, Longoli déjà, donc, il y a Longoli déjà belé dans Facebook. La plupart, tout Bazakuna, oh, Bazana, comment Bagendaki vous marcher, Bazanga Mikanda, Babadoki Nabango, et Kemba Koutou, la plupart, on a vu, c'est des Français. Donc, yo, kaka pour la fallée, akende ça ni non ba zoyer, ba retirer ka doki, ba retirer doki ka bongo, pas en Afrique pour na OK, yo Congo là comme un niveau mo trop bas, un niveau mo donc trop bas ya ko sakana te. Congo là comme un niveau mo trop bas ya ko sakana te. Star Alino. Mbote na yo. Congolais comme un niveau mo trop bas, il y a sakana te. Mutu moko tene ba Star Alino c'est musicien. Mais mutu moko tene a besoin te ki ba katandule. Mais démarche noko wana fali frère na biso ndeko na biso asali abeti mabe, ake mabe. Ki orgueil efutaka te. Ki orgueil efutaka buzoba, ki orgueil efutaka catastrophe. Makamba moni wana le 28 wabenga yango kimaki kaka. Azwi kimaki kaka. Un poto.
badege esalami wana plus de 7 millions d'euros. Naza na ba dossier pena ya Bercy awa. Parce que c'est nga na mona poto ya kala dogi ya mboka oyo. Na ba massa na nga basara na ba Bercy na ba sécurité. Ba espèce ki ngai bokota nanu apota na kopanza pena donc c'est l'équilibre to panza pena poke vous comprendre. Mais toza nanu na réflexion normale. Bino na biso na bino to solo la to réfléchir. Et gagner pe les kabongo te, ingé les kapé calmement de kaye ba solo ina bande ko na bango. Bon, à chaque concert bo beta bo pesa bo ba 5000 kutu mbongo te. Ba lobi na bino te ke bo financer comment na bango. Non, ba 5000 bino kaka ke na ba émission na bino ndenge bozo leka na ba concert na bino bolo bakaka ke Congo toza na guerre contre Rwanda. Eza kokosa te, eza pe ya lokuta te, eza ya solo. Tolo ba verbo sengi bino kaka bolo ba vérité ke Beni Mobulu Est Congo Mobulu ouais ML Vice ML Konayo Dosa Konayo les lions de la presse. On a rappelé bino rendez-vous le 14 mars Bisotou na Villeneuve Saint-Georges Tokozalawana. Mais ML lelo toza pendant la réflexion moko analyse normale parce que yango na moni na ba journaliste bazaki na conférence ba ML bazaki te ba dino image bazaki te ba José Oumba bazaki te parce que ba oh tout bazaki wana basaki conférence de presse na fali c'est des mangobo c'est des fans ba fans ou bazaki face ya leader na bango bazaki face ba leader na bango bazo koka ko poser ba question te ngai mutu moko to souene lobi azosanga na yo zo ba mamundi yo tanga te machin mon frère moi je suis pas fan. Tu comprends? Na fan na mutu moko te Junior Kinkela mbote na yo nga na fan na mutu moko te ba concert ba 2000 na mona yango na poto na mboka o zo ba na fan na mutu moko te ba concert na ba studio na bango na kenda kapete na fan ya mutu te poto changer ba tutu ba komi na mawa virus ya ba combattant ekota mutu nyonso tu virus ya ba résistant ekota mutu nyonso tu mutu a contre ba musicien azate. Mais démarche nde bazo sala izo mema bango na bulu yeke ndeko a beta concert ndeko avant beta concert le 8 février parce que naza pena na ba dossier pena donc iblagi te le 8 février azalaki na Addis Abeba na soirée francophonie azalaki na Addis Abeba soirée francophonie le 8 février, na madame Oyo, Louise Mouchikirabo. Quand on parle de Louise Mouchikirabo, c'est un bras droit. Il y a Paul Kagame. Quand on dit Paul Kagame, c'est un génocidaire. Moutoyo, a commis Mboka na biso Congo na ba situation toza nango lelo. Eza ko constater réalité ali. Lauren ML Vice, bambote na yo. Yoko tu fayo za jour po ba benga ki bino te po ba benga ki bino ce ki bozaki wana na bedino image na ba ML na ba José Oumba bo beta ba question kilo noko nga kangama yango ba ekakta ki bino bozala te na réunion wana na conférence de presse wana. To ebote masana ngai ndenge to solaki omoni réalité ngo mutu moko te aza na monopole. Ouais, mon président na vice ML tozo solo la analyse pour te comprendre to sala to analyser ML ne to solo la ka
Muto azaka na mboka oyo okoki kozala fan ya musicien te. Soki oza journaliste okomi fan ya musicien obomi boulot. Obomi boulot. Mutu moko te aza na monopole ya kozongisa concert na mboka oyo. Non. Concert kozonga fo ba congolais bango tout basangana. Ba musicien na ba congolais ya diaspora bovandi bino tout bosanga basengi bino mbongo te balobi kaka ki non. Na ba concert na bino bolo ba vérité. Na ba émission na bino bolo ba pechu wana kuti nyos bi aleki na ba émission. Alobi yango bato bazokufa na est donc tous les jours, matin, midi, soir. C'est la vérité. Si vous pouvez combattre résistant, raison pour message pendako eleki. Message eleki. Pour combattre maintenant message na bango eleki. Mutu mususu azoba non ko batu bakangi wana bakozongisa bango Afrique. Vous rigolez ou quoi? Tous ces gens-là, bazaki wana bazaka mikanda na bango bamsu ba français bamsu ba 10 ans. Mutaya sans papier. Ah, venanga Blaise, venanga Zible. Venanga Zible siludidi, venanga ya kati. Yo yebive, venanga koko ya poto ya kala. Ah, batoka ba visible oyo. Akola tata sukoli, abeti ba pièce na yenga beta ba pièce de pas qui ne concerne fali. Ah, aucun détail. Po yebike situation na minute oyo eza mabe. Ah, aucun détail. Ah, on préfère kuta de la beta ne tout na moi fête moko ya mariage ou akangi kwa na ye moko boye mais on la sukola beta pièce na ye akodie te. Na ba Vincent Mangala. Pas aucun détail. Mais au moins na batu yango na ofinga na eza ko finga te mais na eza ko ba vérité batebele ba esika na mboko oyo balingi ba rattraper ba retard ba rattraper makambo ebele ndenge ezalaki kala bandule machin tout ça noko eza te na yesi bino eza te mutu moko te aza na monopole ya kozongisa concert na mboka oyo. Soki kaka bato basangani te tous les Congolais na ba musiciens bavandi place moko balobi ke bon concert bosolola ko concert ezonga basengi bino mbongo te balobi kaka ke na ba concert na bino bopesa kaka message ke est eza mobulu Congo eza na souffrance biso tout oyebi Félix azui pouvoir a gagné une élection, oui, ok. Tu as vu condition ni une élection les salami. Tu as vu condition ni parce que Félix a commis. Bon, nous avons Joseph Azate, Félix, nous avons pouvoir. Beaucoup de choses fallait bêta. Mais Joseph Azate avant d'arabe. Bon, Joseph Azate, ok. Nous avons tout ça. Joseph Azate, c'est quoi avant d'arabe? Avant d'ana Kingankati, Ana Congo. Vitel Kamer et Aleki. Aleki na écran alobi ke baso de moutons na bino soki esilité d'ici janvier bobenga ngai je mets ma main à couper eza na émission soki nazo kosa po bino bokomo traiter batuka de likuta bokomo traiter batu baza mayele te soki nazo kosa bokende na site ya Congo FM ya Christian Lusakweno bokomona interview wana ya Vital Kamerhe oyo alobi je mets ma main à couper soki so de moutons esilité bokatanga loboko nzambe na mawana ya yoka na eseki bino nzambe déjà déclenché kimaki kaka bata ba Congo bayebi mo nazoloba kimaki kaka nzambe ça déclenché 2020 eza année ya vérité okokosa mutu te ekoyebana kaka na nyonso nzambe na mawana ye mbule beta na kisasa ya dega babatol nyonso tu elongwa bakongolais baomona boye nzokande batongala bango rien mais 200 millions bima déjà Johanna Vital ya no 15 millions après 200 millions bimi mais basali rien entre-temps dentifrice Pepsodent bazotekela bato na nzela batielika mutu ndambu bateka yango 100 francs tomate ya mbuma baokata yango 4 morceaux baoteka moko parti ndambu
200 francs. Tomate ali nzanza baokata ngo na katikati baoteka mutu 200 francs. Kimbuta na pouvoir na etonga zaki na Kabila abotola ba mama ya zandu ba mesa soit déjà bazotonga balongwa na pouvoir Gentini Ngobila ye atekeli lisusu ba mama wana ka ba place bango bazali koteka ya ba $300 ya ba $500 nga naza na ba information si ba mère ya kini ya zandu ba mère nga na yebi ya lo ba benge ba mère bana ba mesa kuna ba mère musu ba semi ba mesa ya $2000 po bozwa bénéfice nini po bosomba nini. Donc mboka ezokende na bulu yeke ba musicien wana bayebi yango et les fana kwiti les fana matembele les fana ndunda bango balingi ke ndule ezonga ekobeta te. Naya siko na matière ya Bercy pour matière ya Bercy bena naza nango bandeko na ngai oyo bayebi te nazo informe bino mutu oyo alingi alouer Bercy po abeta concert na Bercy. Bercy soko louer yango mobimba nyonso tu po beta yango complet sans rideau na katikati location à Bercy ezalaka 200 000 euros plus 100 000 euros il y a sécurité à Bercy. Bon, c'est-à-dire 100 000 euros de plus dans le sens que ce qu'on loué en mobimba obeta concert mobimba sans rideau na katikati eza 200 000 euros, c'est-à-dire sans rideau, mais faut pas ça sous 100 000 euros il y a sécurité à Bercy. La société qui fait la sécurité à Bercy ils ont Bercy, ils ont Stade de France, ils ont Pena Zénith, c'est la société Olyps. C'est société Olyps on te ça la sécurité na Bercy. Na Stade de France aussi, na ba événement net ba concert tout ça. Ibra Lomboko, Ibrahim, na yebisaki yo ke Kimaki Kaka, ochaki tembo monyango. Société Olyps, ezali chargé ya kosala sécurité ya Bercy. Bon, tout que sikoyo na ba détail parce qu'il na betaki pena donc matière pena na zanango pena donc makasi. C'est-à-dire tant aux louer Bercy, ce que les producteurs endoven masanangai. C'est-à-dire ceux qui ont loué Bercy, au louer Bercy faut foutre location à Bercy 200 000 euros. 200 000 euros. Il y a location à Bercy, plus 100 000 euros, il y a sécurité, il y a Bercy pour... Bercy est travaillé à la société Olyps pour la sécurité. Nagoya siko pour expliquer bino ke place banoko o wana basangana ki pour bakino sa sécurité na kati basola ki sécurité na ndenge noir. Galiano El Capo masana ngai yoyebi. Au foutu de 200 000 euros pour mettre un conseil mouvement. So louer Bercy pour mettre un nambu au fout dans les moins de 200 000 euros. Donc, c'est-à-dire au fout 150 000 euros sur le Bercy na rideau. Mais fallait allouer qui Bercy mobimba. Allouer qui Bercy mobimba, pas betango mobimba. Allouer Bercy mobimba. Donc, à foutaki 200 000 euros. À foutaki paye 100 000 euros pour la société Olyps. Il y a Bercy pour ça la sécurité. Tout autour, il y a Bercy dans l'entrée. Toujours qu'elle demande quoi. Il y a une photo panza, pena poké, toi dossier on a n'engagé. Donc bon contact, et ça déjà 300 000 euros. Et ça dit 300 000 euros. Et en plus, à foutu 80 000 euros pour la sécurité privée pour le préfet de police. Il y a Paris. Après ça y est, sécurité pour
pour ma CRS pour sécuriser, il y a 80 000 euros. En tout, et ça combien? Et ça 380 000 euros. Ok. Donc, il y a des sous. Nab assurance. La production à Bercy, la personne qui a produit, il fallait dans la salle de Bercy, et allez, Yuma Production. Quand on parle de Yuma Production, c'est l'enfant d'Albert Yuma. Quand on parle d'Albert Yuma, surtout au début, oh, il a buté dans reprendre Bino Albert Yuma, ça ministre à Bakobat, ministre à mine à Congo. À l'époque, il y a Kabila. Puis à l'époque, oh, on a Félix, ça ne dirige rien du tout, mais bon, le roi Bino, bon, Félix, ça dirige, tout continue à Bongo. Félix, à l'époque, il y a Félix, Albert Yuma. Quand on parle d'Albert Yuma, on voit directement en sous-main, on voit Kagame parce que les combats, ils partent au Rwanda. Bah, mine qui est dans Rwanda. Vous comprenez? Donc, t'as la liaison en Beti. Sikoyo, toya sikoyo, na situation à les 28. Toya na situation à les 28. Toya na situation à les 28. Dans la situation des 28, tout à la bien. Biso tout en a poto. Chanteur Mwindu. Saint-Denis. Dans la situation des 28, sécurité à la police, préfet de police de Paris a dégagé 2 bataillons. Et ça lit 2000 policiers CRS. Tu as un poto, tu as un mboko, maramouan, tout le monde a un outil. Tout le monde a un outil. Maramouan, tout le monde a un outil. 2000 bataillons, il y a CRS sur Paris. Fallait avoir un musicien. Un simple musicien, un succès, oui. C'est un musicien qui a le talent, c'est un musicien Oyo. C'est à l'époque, parce que les gens ils disent que non, c'est des jaloux, machin. Personne qui est jaloux de lui. A foutre la ramoutoumoro tendaku chez lui. Allez, ça ramoutoumoro te. Allez, ça ramoutoumoro te chez la palais nae. Akabela mutu moko te mbongo. Noko aza na succès na ye oui. Soki. Neti ba Dixon. Aza na doki na ye kemba. Ya kilo. Donc yo ye kaka, o retire kaka mukanda po akendaki ko marché na concert a Fali. Foza liboma oza na réflexion ya bongo. Foza la zoba. Toi na Ouagadougou te bandoko. Toi na Uganda te. Toi na Angola te. Toi na Congo te. Pomba parce que la France vous voyez bango te. Toza na loi. Mutu toza mukanda na mboka oyo ayebi ba devoir na ye, ayebi pe ba loi ya mboka oyo. C'est-à-dire toza na égalité, fraternité, liberté. Marcher c'est un droit. So boye bango te. C'est un droit d'un peuple. C'est un droit d'un individu. Azan a droit, ce qui a moniqué, Makambu, Oezo, les CPCT, et ça par rapport à pays d'origine, Azan a droit au marché. Ce qui a moniqué, Makambu, Yamboka, il y a pays d'accueil, où il y a accueilli, il y a Vani, Namboka, Wana, que Bamatini, Yango, tout le monde a gilet jaune. Bah, marché pourquoi? C'est un droit de marcher parce que, Moni, Makambu, situation, Macron, Ningazo, Solo, là, Azo, Solo, Mabe, Babimina, Balabala. Ba retraité va marcher pour Anine parce que ba monique ba lingi ba ki ba retraite na bango comme na ndenga mystique ba faut ba marcher ba bimi na balabala yango ba marcher. Siko okoyoka ba congolais mususu kolobake ba to ba marcher ba kokanga bango ba kozongisa bango Afrique boza ba maboma. Excusez ngai mais réflexion na bino ezambu trop muke. To eza pena muke makasi.
tozonga nanu sikoyo. Mutu moko te aza contre Fally. Vous traitez tout le monde de jaloux. Personne n'est jaloux de lui. Mutu moko te jaloux, aza jaloux na ye. Mais démarche noko asali ake nango mabe, ake nango na confrontation. Ngai abeta na ye au calme, soki tous les combattants surtout basanganaki na salle moko basololi. Mais yake nango sikoyo na confrontation na kobeta parce qu'azalaki sûr de lui na makambu oyo ezalaki sima na ye. Faut toloba vérité. 2000 policiers CRS bayaki wana. Pourquoi ba maintenir concert wana et beta de 20h jusqu'à 23h30 pour na Fally. Ah, aya to na mboko yo makambo wana nga na mona ngote. Na tikala jamais komona ngo, mais na mona yo jour wana ingolo bake. Eza na lisese moko elobaka soko moni mbwa tomboki liboso lupangu na ye, yebake mukolo mbwa aza na nsima. Po mbwa en dehors ya territoire na ye mbwa azalaka yuma. Mais mbwa liboso apale na ye soko sani liboma kokata lokola kolia mino akokata lokolo na mino parce que aza na territoire na ye. Ingo bake Fally makambo asali batu moko bazaki na nsima na ye. Le 8 février, azalaki na Addis Abeba na soirée francophonie. Azalaki na madame oyo abengi Louise Mushikuyabo na soirée na Addis Abeba. Aza musicien à francophonie. Francophonie baza derrière lui pour va produire na ba soirée na bango partout au monde. Siko présidente oya la francophonie, c'est qui? C'est madame Wana Louise Mushikuyabo. Quand on parle de Louise Mushikuyabo, c'est attaché, proche de Paul Kagame. Quand on parle de Paul Kagame, Mututa est bien ok. Mututa est bien ok, Paul Kagame. Mututa est bien ok, Paul Kagame. Yembuda Tchebiso, Ache Congo, na ba merde où tous allez. Gelo Kisoka Fox, mon commandant. Yebi. Donc, Bandeko, mutu mon côté à cause de la contre Fally. Azate. Mutu mon côté. Mutu mon côté na mboka o à cause de la jaloux na ye. Azate. Mutu mon côté. Mutu mon côté. Mais yaya bandeko na ngai mboka eza na bulu eki ya makasi. Kongo eza na souffrance. Batu wana bazingi à tout prix. Concert ebeta kaka. Comme ça makambo bazo sala na Congo. Batu bazala kidiba. Balingi ke ba Congolais bazala aveuglé. Bango sikoyo projet na bango ekoma na suka. Balingi ke mboka kende. Biso tuto kenda bakini wana ba souffrance moko za na bamboka wana dégâts. Mais rosa sa batu tout hein. Oyaki na projet moko boye, mais rosa sa batu nyonso tout est. Et moi j'attends à certaines personnes qui disent oh non, pourquoi les combattants, pourquoi les résistants vous ça un projet moko te poto ke le tika biloko na est. Non. Les gars, vous comprenez la situation Congo, ils ont marmoté à biloko na STT. Situation Congo, ils ont kaka STT. Situation Congo, ils allient. Faut que piko la baracine oyo, ba vani na mboka wana, c'est-à-dire, ba étranger, ba côté libiso, ba zo diriger mboka en sous-main, mais en face de nous, tout le monde a ba télé, donc c'est ba télébiso, ba tu ya mboka, mais en sous-main, c'est des Rwandais qui dirigent notre pays, un grand Congo. Et ça, quand tu as un projet, tu vas s'engager, tu vas payer pour faire biloko na est.
ata bakombata basangani ata barésista basangani bazwi mbongo baki opesa na este bato bakokufa kaka na este wana. Tant que peuple azwi conscience te ke aza occupé, tant que peuple alamuki te, guerre recontinue kaka na este wana. Bato baza contre ye baza te, bato baza contre Fali baza te, bato baza pour jalousie Fali baza te na mboka oyo. Abeta ba conseil ana succès mutu akowanga nango ata noko ana succès na ye noko ndule na ye bato basepelaka nango. Mais démarche asali ake mabe eyelakisa ke aza na nsima bato moko baza na nsima na ye. Gelo force kisoka faut otalisa bato ndenge nini situation yali, parce que les gens ils confondent des choses, ils pensent que les gens sont jaloux d'un individu. Il fallait c'est un individu, c'est un musicien. Ngape na un individu parce que bino bon interpréter makambo mabe. So muta bino un individu ne ta fingi tanga pe un individu mais na congolais. Fallait pas un individu mais aza congolais. Mnana koza la jaloux na ye azate mutu moko te. Neti bino pe koza la jaloux na ngape te. Ngape na koza la jaloux na bino te parce que dans quel sens mutu tout aza na occupation na ye place ni nazali. Mutu tout aza na babulo na ye asalaka. Mutu tout asokipaka na famille na ye. Mutu moko ta bakisela moko 1 euro somela lifanto no 1000 ka baye. Azati. Mais situation ya Congo bozo bo comprendre ngo te na langage spirituel ngelo bake Nzambe atelemi. Réveil oyo ekoti batutu na mutu eza réveil spirituel. Nzambe a déclenché déjà Kimaki Kaka. Fali okei na Addis Abeba le 8 février. Okutani na madame Mushikirabo o azali présidente ya francophonie. Et pour yobete la biso concert le 28. Déjà Bercy faut dans Luango salle mobimba faut foutre à 200 000 euros. En plus il faut payer 100 000 euros pour la société Olyps. Et ça il a yo sécurité. Si on est tout na bandeko basalaki sécurité wana bosalaki sécurité au noir parce que société Olyps ezalaki wana. Siko bino ba maître ya Nzalambila Makayabu bino bosalaki sécurité wana na au noir. Boza conscient que mboka ezo souffrir. C'est bien beau okekini. Okekini tala ba ujana ba koma me bato bazo sepela na bango kekini yo ngabe na do na ujana mo na do ba ki fort. Yoka mutu. Yoka bula mutu. Jacques Tochona, FBI. Tostoni mbila. Boko kata concert ote mbila yebisi biso ke makambu oyo eza na niveau mbila poto eza mbila ponga bite eza mbila ya yolo te eza mbila ya stade de Marseille te mbila mikili ayebisi biso ke biso toza na choix te toza na ordre epesamaki to maintenir sécurité na Bercy ti conseiller aussi là mbila soki ka wana allez-y comprendre akoyesa bino te ke bapesaki ordre mo te mbila poto solaka bongo te abeta bino ka seki yo moko so ozamona mikili ocomprendre ke makambo oyo bamain noire ekoti na nsima 2000 bataillons ya police po kaka basécuriser Bercy. Di jamais vu na mikili banda na moko na yebi ba munenge kendaka di jamais vu na mona yango te mote mi ya liboma to kondana ngo mais parce que ba combattant ba komaki au bout ba monige nokalongi basali tous les stratégies bakomi au bout mais bakomi eleki
message na bango. Moto azobenga nga ti kobenga ngai pardon. Nga na direct na cité. Ozo comprendre? Masa na nga Gaspard. Arnold. Yoyebi. Bercy fallait dépenser 380 000 euros. Pour louer Bercy, il faut foutre 200 000 plus 100 000 pour la société Olyps et ça la sécurité. Plus 80 000 euros au APC, la police, la préfet à Paris pour protéger. Pour 2000 policiers qui ont CRS pour protéger Fali Ophélie, le Kouta, pour un poto. Vous comprenez? Moutoir au protéger Ophélie à cause parce que tu as un poto. Jamais Bambila wana bayaki Ophélie le Kouta. Et ça na mais noir moko na sima. Madame wana Louise Mushikiwabo aza présidente de la francophonie. Ba coup de fil ebetamaki. Ba coup de fil à kilo ebetamaki. Ke noko wana aza mwana na biso fabeta ndule. Pour bango bayebi kaka ba Congolais, ça parle beaucoup. Ba au salarié, ba oya ba marché ka demi ba mbila tan boyaka papa ba au chapwa. Ba moni penda ki ba Congolais penda ba ye penda na décision. Ba tomboki. Situation mboka na biso bande koza bien te. Muto ese bino situation eza bien akosi. Tout kaka na exemple moko tout bête. Mututo akendaka Congo afutaka $50 avant bimamboka ya go pass. Ezalaki depuis Kimbuta pona nini po batonga aéroport. Aéroport wana batongela biso. So bo comparer ngona aéroport ya Maya ya Brazzaville. Eza ndenge moko non? O batongeli biso à regard, c'est-à-dire aéroport mo batutu ba na poto ba yebi lo ni ba bengi à regard, c'est-à-dire aéroport ya demi. Kimbuta zwa ba $50 wana combien de fois? Ti lelo Kimbuta za isusu te $50 wana ya go pass e futa makaka po batonga aéroport. Mongo wana ekenda wapi? Les gens ils parlent non, faut pas cotiser mbongo boke na beni. Mais non, ma Congo za beni ka te. Eza Congo mobimeza kubukana. Et c'est un réveil patriotique, un lavage de cerveau, parce que Batouba comprend que dimension ni mboka ezali. Nzala au saganate. Batouba komi sans morale. Batouba komi kosa makamomo bongo ezanga mutuna makolo. Non. Non, non, non. Et déjà, on a yebi na mboka oyo. Na ba 2007, 2008, oyo bazaki na ba situation ba combat lelo ba diviser pour na ko soutenir musique lelo eza buzoba. Des guerriers on a yebaki va changer le camp pour ba soutenir Ndule. Eza buzoba. Bandeko na ngai ngana nga jaloux pour na falite. Mais pays n'a pas si. Joe, mbote na yo père. Mboga na pasi. Bato bazo kemba. Pays eza ya kokufa. Po tozo baka ba fantime, timu komsu omona penda ke mboka kei quoi, mboka penda kei. Mboka penda kei. Bato pe bakomi na dimension mo donc ma trop mboka pe kei. Quand on a la province à Congo, tous les militaires généraux, c'est des Rwandais.
Joe, mbote na ope. Tous les militaires généraux, Namboka Nabiso, c'est des Rwandais. Et nous, le bateau qui est au bout, il va Rwandais. Non. Mais tous en amitié, il y a des voisins normaux. Vous voyez, ceux qui ont vendu, ceux qui ont vendu, mais il y a des dirigeants qui sont Namboka Nabiso, Bobote Nabiso, Mboka, mais Wanda Nego Simbate. Wanda Pende Simbate. Noka beti Berksi na ye, mais bato bazaki na simanango, eza menoir moko ezaki na simanango. Ba combattant ba réussi, ba passer message na bango. Soko totali bato ba continue pe conseil yango, eza ba génération ya ba petit na biso ba 2000, bana ba 15 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, limite 25 ans. Oh ba côté conseil wana. Ba noko ba biso ba Arnold asukoli penana me baye pena bonaka baye po kotandu bazakita po baza na conscience ke mboka eza na ba eza mabe mboka eza ezo souffrir bato bazo kemba tozo mona ngoti mama Kongo solo bezo mona ngote oza ndoki mama Kongo solo bi ke oyebi yango te c'est que mutuna yo eza mabe donc il faut que ne ba laver au tête. Mambo Congo so lobi ke mboza ki jalousie parce que pays Kabila ça ke mais Kabila c'est quoi ke yazara wapi là alongwa Félix azwa pouvoir mais c'est quoi Kabila vanda wapi Kabila vanda na Kingankati Kabila vanda na Kingankati Kabila vanda na Kingankati. Donc, Mamba Congo, ce que vous avez bien noté, c'est que Moutou n'a pas de salati. Il faut pas laver au cerveau. Kabila Longwe, oui, Félix a comme un pouvoir, mais Kabila va vendre l'arabe. Qui a na Congo, tout ce qu'on va vendre. Donc, sur la série, Moutaza contre Fali Azata. Congo, bah, que tous les Congolais vont les landouler. Pour ça, il fallait mettre la bonne forme, surtout. Débat ya ba combattant, débat ya Congo, débat ya situation ni ezoleka na Congo ingela la biso tout to kota na débat ya ko discuter. Ah fala beta ndule kitoko na kini pe ba ma kota na situation ndule ah ndula Berksi machin ndenge za à l'époque ba wera na ba wera to ba beta ba Berksi na ba JB na ba Kofi ba tous les jeunes ba bimi na ba coin ba zo débattre makambo ya Berksi. Non. Non. Mboka yana pasi. Mboka yana pasi, makasi. Mboka yana pasi. Bande konanga. Pour votre information, tous les 20 combattants au Bakangaki baza libanda. Pona esa bino ke bango tout baza na mikanda na bango. Mutu tout na komba aza na doki na ye elenda ekemba. Mutu tout na komba wana asalaka kendaka bulo. Mutu tout aza ko kemba. Donc botika koyana ba masolo ya nzalambila, masolo ya makaya buna kwanga, ya masolo ya bantaba ke ba kombata ba kozonga Afrique. Botika masolo ya lokuta tous les combattants bakangaki baza libanda. Toi en France, c'est un pays de droit, c'est un pays de liberté, c'est un pays de fraternité. Loi ya marché, c'est un droit. So boye bien ngoti. Boke no vérifier tout avant en France, quand on a site, il y a loi française au comprendre.
Non, bah, non, bah, pipoter. Non, bah, non, bah, oh, c'est la vérité. Tout ce qu'on mélange, makambo. Ce que ça sans papier, on y est pas souvent, il y a pas de kangayo, rozon mboka. Ça, c'est clair. Mais, batutu bayaki wana, baza ba sans papier te, batutu bayaki wana, baza na badoki na bango. Faut pas raconter des bêtises. Mboka na pasi, bino bolingi nini. Tout c'est pelando les ongi, mais n'importe quoi. Congolais, il faut réfléchir. Na ba journaliste ba autre Afrique baye, balingi kaka automatiquement kandu les faisonga. Balingi kaka automatiquement kaka nous les fait bêta. Ba bino banani. Wana za boule boye na humiliation bo kitsa banoko. Madame Mushikiwabo Louise azana sima ya Fali. À la présidente de la francophonie, Fali obligé à jouer qui soutient la francophonie. Quand on parle de la francophonie, tout le monde a maman madame Mouana, à la présidente nango. Quand tout le monde a madame Mouana Mushikiwabo, tout le monde a maman Paul Kagame. Mon Paul Kagame, comme on a chez les Congolais, son arafo. Pour te dire que Johanna Moutou, à côté de la biso Bakabila. Johanna abatamaki na sima musée après barré musée ayele biso sous Joseph ba pasi tozomona oyo Kongo komi na bulu yeke lokolo moko ndambu lokolo moko obuka na mutu bakati donc eza Johanna Paul Kagame toloba te soki banoko bazwi conscience na poto ba comprendre que mabini eza faux eza pe mabeta ba musicien nazo sabino Fali abomi bino. Batu bazali na besoin de les zonga, mais basoura na bino nakta ke ba musicien conférence mure salama, mais fallait que nango na affrontement ke fa défait ba congolais. Omoni yango yo moko fungoli yo moko kangi. Makaka diaka. Botuna batu ba Congo makaka diaka ça veut dire quoi? Kumba clé munene, yo moko bina fungoli, yo moko azu bina kumba munene akangi. Concert libela bobo sa ko betaka lisusu te. Tout ça pourquoi? L'orgueil. Ça paye pas. Faut total la réalité en face. Mbo que ça na problème, mbo que ça na situation moko boye. Eza mystique. Batu bazo kufa banzala, batu bazo na ebité, batu bakomi tina ko sala na ba boulot moko boye. Ezanga mutu na makolo. Ba musala moko immoral. Tous les entreprises, tous les arnaquines, ils sont obligés de côté dans la secte. Pourquoi ils ont pendant Gouba? Pourquoi ils ont Foufou Dame? Congo est un pays où ils ont ma belle à Kita. Comment tomate c'est comme 200 fois? Tomate, mabakati yango 4 parties pour battre 200 fois. Vous imaginez? Biso to vandi calme nga ka to vandi na uti boulot. Mais batu baza mboka na okemba veki te ba mususu ba no bino botina mbongo pona ba famille na bino mais toto siko 1000 combattants 1000 familles na Kisasa 1000 combattants 1000 familles na Kisasa balesi 1000 familles so to siko 2000 combattants 2000 familles na Kisasa. Mais vous vous rendez compte que les gens ils arrivent à réfléchir pareil comme quoi que vous avez un bon pour la famille Nabino et vous avez vu que France a décidé à bien les Congolais vous avez ma boma la réflexion Nabino déjà la réflexion à éviter est-ce que tu vas côté classe vraiment et ça en sens t à un moment il faut tout la distraction à un moment il faut tout la réalité en face de nous. Biso ba oyo tozi chance kozala na ba pays étranger na ba pays quoi to se retrouver na ba pays quoi France to se retrouver na ba pays quoi ba Belgique to se retrouver na ba pays quoi Angleterre to se retrouver na ba pays quoi ba États-Unis ba pays oyo eza na droit oyo bazo vivre na loi
que la démocratie malgré démocratie wana basala yango chez biso te mais na bamboka na bango moko bavandaka na démocratie. Bandeko na ngai na etaki congolais na soa na bino parce que toute la réalité en face. Concert a fallu koleka na baki yango ekoleka eleki pe mais Congo ekoleka te. Ba mama bazo violer bango bazo tia bango ba nzete. Ba mama bazo souffrir na ba viol. Steve Maemba toujours propre. Yebi. Ba mama bazo chuba bango bazo violer bango. Boke ne tuna docteur Mukwege a expliqué bino. Congolais, il aime la musique, ça c'est vrai. Congolais, c'est un ambianceur. Congolais, il a landoule. Congolais, il landoule fort. Congolais, il a kobina. À travers Rwanda, image, biso to pe saka kotoyo, image wane ke na kini, yango mtela li saka pe kini. Soki biso kotoyo to telemi, image wane so eke mboka, na mboka pe bako telema. So bozo yebate. Biso ba diaspora tozo ka ba roi, tozo ka ba prince, c'est-à-dire l'image o tu biso to refléter kotoyo, yango wana pe ekokende na Kisasa. Pe mutu nyonso tu akokoma na boule kaka, ah débat mona coin, ah fallait betaki Bercy, parce que machin va combattre ba sai boy message eleki. Eh ko bangisa pe Joseph Kabila parce que na minute oyo ezolo ba na ba BFM, na ba chaîne nyonso tu, tala TF1. Hier soir, balobeli biso que ba telemeli ba combattant ba bengi bango ba combattant te ba bengi bango ba opposant congolais ba telemeli contre Joseph Kabila contre Félix Tshisekedi. C'est un message qui est passé. Sans pas. Moi je suis pas là, je suis pas fan. Moi je suis pas fan moi. Moi j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Je suis pas fan. Champion, Choubeka. Na qui on a privé noko sokozo continuer kana e conscience oyo keba kimaki kaka. Mais oza frère na ngai yo yebi. Zonga na bo conscience ya bo moto, on comprendre. Mutu moko te aza na posa ke conseiller betaka lisusu te, c'est faux. Mais démarche oyo ekei. Démarche oyo salami noko okenango na confrontation na bandeko na yo. C'est pas bon. O diviser combat, oche bandoko mususu na bandoko mususu babuna entre bango pona ndule na yo. Mais non. Mais non. Tout sur la vérité. Tout ça pour so beta na yo ndule mais démarche on est sami, za propriété na bato na conseil na kati wana faut bo boule. Bino bozo sepela na kati mais libanda bande na bino bazo bagarre bazo bunda. Bazo bunda yo zo mona ngo normal. Ouais, Betty, o l'équipe na Betty. Ah, Betty. Vous tala BFM. Tala TF1. Oyoka, bato mosusu babimi yo nga maître, nga boye bolasi minduki, mais bomonanaki ta. Po jour wana ko, so bomonanaki. Yango ozamina kimaki kaka. Parce que banoko bazalaki déterminé. Na ye lelo na sola bino ndenge bandeko, po boza bandeko. Tolamuka mboka ezokende na kokufa. Félix aza vie na biso, Félix aza père na biso, Félix aza ndeko na biso, Félix ayebi makambo nini ya solaki na Kabila na Kingankati po akoma place wana. Binga na yebi yango te, mais ye moko ayebi yango. Mais kotala analyse, kotala mboka, naza na droit ya ko juger te, mais naza na droit ya ko analyser. Kotala mboka ko analyser Congo, komona ke souffrance ekomi na niveau moko pas possible. Eh, même na Somalie ezarate dentifrice apamba bato bakomoteka yango 100 francs, batieli yo na brosse au brosse mine batekeli yango 100 francs. Mais c'est des mais faut tokoma totala te. Place nini tokomi? Mboka ekomi na niveau nini? Po tokoma ti na niveau wana.
C'est pas gentil. Bandeko. C'est gentil, ta? Mutu moko taza na monopole ya komba na mboka oyo aza te mutu to aza combattant eza virus virus wana ba combattant ezu batu tu mais tozonga batu donc yango na yaki na kozwa bino tabele te po fona zonga na boulot nga fona kota mundele nyongo fona kota mundele nyongo fona nyongo ekota fona zonga na mundele na kote nyongo na zonga boulot na beta kayu na nge vide après na zonga pale zonga point mais siko batu oyo baza na mboka wana na Congo bako makambo biso to vivre ka ba vivre ngote mais baza na pays ya ba diamant pays ya ba cobalt pays ya ba minerais pays ya ba café pays ya ba gaz pays ya ba pétrole mais pays ya ba nzala makasi na Congo batu baloba te to nini soit disant yo fan mo boza na coin on veut que machin batu baloba te mais non trop continuer boité bandeko o aza na conscience à comprendre o aza na conscience te ayebela mais boye bango ke année oyo année 2020 année za ya kimaki kaka nzambe si a déclenché kimaki kaka namoni bandeko bakoti kapote me ave na biso vesa mangala mami mangala mambote na yo trop namona bino kala fort José de Londres na kati ya Suisse na ba José de Londres ba comprendre ke mboka eza na bulu yeke mutu moko aza contre fali aza te mutu moko pe te alingi te ke ba Congo ba militaire bebeta miziki aza pe te mais basengi bino kaka tant bolekaka na bémission wana bolobela mboka na bino ke mboka eza na souffrance eza mabe eza lisumu inos biya leki pechu wana leki akomo solola mbala moko asololi mboka kitoko na bémission étranger mais bolingi kaka kokomprendre te bolingi nini congolais masanga komela koleka me Congo ekoleka te miziki tokoyoka tokobina me Congo ekoleka te me bozoyeba te ke bawande bakoteli biso ntina baprovince bazodirige biso tu toyebaki nsima te ya lukala ezalaka su te mpona matadi ezalaka su te basalasala babord na bango Kabila azokontrole Congo financièrement na nyonso bolingi nini bolingi koma bolingi basipike bino koma ke mboka eza na bulu yeke bino bozaka na sentiment tolongola sentiment bandeko bavwe bametre oyo bobundaka wana bobundela pays ole bokoma ke non fo bobeta bandeko na bino eza na sens te mais nayese bino na poto maître ayaka te fo boyeba yango na mboka oyo maître azalaka te nayebi ke bato mosusu basepela na fali wi eza ta na ye aza na époque na ye ana na succès mais atala bien ke mboka eza na pasi atala bien ke mboka eza na pasi bandeko banzela ebeba na kini nga nakende yisese mais pas possible bato bazosouffrir ya kosakana te banzela ebeba bato bazozwa bamaladi moko incroyable banzala epai bato bazotekela bato dentifrice pena donc omoni mina dentifrice moto azoleka ngo na nzela azobela dentifrice moto abimi na brosse azra abimi na brosse na ye atie brosse ye batieleka parti wana ndambu na dentifrice 100 francs bandeko na ngai même na Somalie ezala te même na Ouagadougou ezala te mais pourquoi na mboka na biso lokwa Grand Congo mboka oyo bamisicien bastar lokwa balwambo papa wemba bakofi bango tu bafali bango tu même na mboka na bango batekaka dentifrice 100 francs moto abimi na brosse na nzela batieli ye bongo
100 francs à bosser minu. Mais faut beaucoup réfléchir, mais tout n'a pas besoin de battre. Bozonga kini me bozonga kini neni mboka na pasi batutu bake na Congo wana batutu bayebi mambo nga azoloba. Mboka kaka batu bakomaka masanga na ba masanga musu ekoma na kini wana ba whisky mo babimisi la batu donc mutaobe ameli whisky alali 4 jours na balabala azoyeba suti. Panda to na poto to ba jack yali mutakomi la jack ola elo libanda ta akumba pe carne azongi pale. Pour comprendre que ba Joana baye ba Wande na Joseph Kabila na tactique moko boye ya ko endormi peuple ya ko boma peuple na yumbi kuna batu bazo kufa Congo zaka yumbi te za pe est te za pe kaki sasa te Congo eza tout un pays bazo boma pays na bino bolingi te bolingi na bino ka ko comprendre te boya bezo ka ambiance zonga mais non olingi ndule ke ne pas jonga Bina, yoka Suzuki, ozongi pale, eza mabe. Na mondi fifi Miss Yolo, maman ministre, tolobela pe Yolo, parce que Yolo pesa na ba problème, pe na makaka diaka ba problème ya lia obiaki te. Lelo to na globalité ya Congo. Congo eza na pasi. Tozonga bato, bandeko nanga. Mutu moko te aza na monopole ya qui force na mboka oyo mais ba congolais to lingana to sangana po na bonne marche ya pays na tiki bino nga kalami te fona zonga boulot bazo benga nga déjà donc fona répondre ba bonne journée na bino tout na ba occupation tout boza nango ba journée na bino malamu ba bi Congo photo za bomoko to tika sentiment année 2020 eza année ya kimaki kaka mutu tout faza na réveil patriotique na mutu mboka na yo eza mboka na yo te eza mboka na yo te to tika ko soutenir ba bêtises qui comme quoi ba congolais auto bakangi bazozongisa bango c'est du n'importe quoi vous rêvez ou quoi toi na Ouagadougou ta toi na poto bango tout ba libanda donc bonne journée à vous que Dieu tout puissant abattre la bino na ba occupation na bino. Au revoir. Ingeta.